Bonjour, bonsoir, bana mama, la famille, la chaîne, bino nyonso bambote na kombo na Yesu. Nzambe abumba pe abatela biso. J'espère que biso nyonso nzambe azobumba pe azobatela biso. Bana mama. Balobi ke oyibaka bakangaka yo te. Mais jour moko ezalaka mokolo ya nzambe soki oke tiaka liboko boye okangami bakangi yo babeleli yo ndoki ye wana mpe moyibi ye wana. Gerardine babeleli yo ndoki moyibi. Omoni oyo osalaka, oyo ofingaka munoko ofungolaka munene, lelo bakangi yo, lelo esuki. Siko tokoloba nini ke karma oyo ya batogole balakelaki yo paske tomonaki batogole bango nyonso babimaki banganga na bango bandoki na bango baya kolakela yo mabe. Siko tokoloba nini ke ezali maloba na bango yango nde transforme na kati ya Koffi Olomide obie eza nini yango, obie eza karma nde moto ezolanda yo po ofuta oyo ya mabe bosalaka pona kolakisa bino ke bino bofingaka na kati ya ba TikTok, na kati ya ba YouTube, na ba Facebook, partout na ba réseau nyonso o mondele asali bino bozofinga. Boyeba ke kofinga wana bofingaka ekendaka en 20 te, ekotaka na mitu ya bato pe esalaka bato pasi pona kolakisa ki mitema na bino bozalaka na ngo ezalaka mitema ya plastique te, ya mabende te, ezalaka ya musuni. Ndenge yo pe soki mutu azosala yo mabe chaque jour afingaka yo asala koma be ayokaka pasi. Siko na minute oyo tension, c'est bon Gérardine, tension ezosala bien, tension eza bien. Et en plus otalaka pe te ke bato nga nazofinga baza pe mboka moko na yo te, boutaka pe donc eloko ekabola biso pe eza mai na katikati, mais ozoya kokota makambo ya mboka ya bato mosusu au fond. On dirait ozalaka na mboka ana, on dirait ozali congolaise ya RDC. C'est la honte, boyoka ape soni parce que ba congolaise ya RDC bakotaka makambo na bino au fond te, balobelaka ba musicien na bino baroga wana te, mais bino soki bofandi tellement bomonaka kiso tolobeli ba congolais bango kuna bazalaka na matière tokotalama tokobetaka ba view. Siko na ba view oyo betaka na ba oba kumisaka yo ba congolaise mosusu na ba congolais ya balakon o bakotaka bazotia ba commentaire bazofinga bazokumisa yo. Gérardine finga, Gérardine osali bien, Gérardine benga ye kokodioko wana, benga ye mandefa pembe wana. Siko na minito ezokwela yo bakoya kosoutenir yo, bakopesa ba avocat, bakopesa yo mbongo, bachela bino ba cagnotte ndenge babetaka batolo cagnotte ozwi problème to mona bachela déjà ebandi kisi ndio déjà babandi ko wanga na yo ke bayebi yo kutu te. Ebandi deja tia makasi bavoka ya minene oyo Koffi akeluzwa oyo balobelaka ba président de république ya ba français oyo balobelaka bato ya binende alobi ezokende likolo eza pe kaka yo te na soubassement bozali ebele ba o bafungolaka minoko bamona ke no ye ayebi kofinga ye alobaka ebele ye ayebi penza koloba ye soki alobi soki agangi soki afingi bakake ekweyaka donc bandako ekweyaka botia makasi kokima mbango moto akima mbango te boya ko répondre okenda ki likolo bokenda kamabe bokenda kosimba na bisika kosimba te bofinga ye na musique ndenge abetaka bien te ta ndenge alataka ça se comprend, mais bozo kenda ka musika bozo simba bisika oboko kosimba te c'est pas bon, c'est pas gentil. Boyebi te ke bozo kofinga mbuntu na place o eza sensible na place oyo koko simba yete me bozo kosimba pe muto ozoke kosimba aza même pas aza papa na yo oza pe na ba parents mais ozo simba papa muninga mususu ozo yeba te aza na bana wana ezo sala bana ndenge nini qui sait ce qui ezali bana na ye moko lobi ke non papa trop c'est trop. Il faut to kangisa bana basi oyo, il faut to kanga bango minoko, en tout cas bosimbi Gérardine bosimbi na place oyo bosimba kate tozo yeba pete ba togolais
esprit na bango ekoti susu na kati noke kende kosi su kofi po oloba kie abima na mwana na ye moko di diston. Donc eyo kokota susu na place wana esali mwana mabe. Oyi kokota mwana na kati ya en na kati ya papa na ye liboso bazalaka na problème na bango ezalaka entre papa na mwana problème ezalaka te pardon eza makambo ya ndako bakobongisa na bango parce que balobi ke makila ya munoko babwakaka ndambo bamelaka. Alors ata basana problème na bango eza papa na mwana bakoyokana to moni problème pe emnene bazalaka nango te. Alors bino obata libanda boza kokotisa trouble na kati ya famille ya bato en attendant na famille na bino kuna mutu ayebi nini lekaka te, mutu ayebi te bosalaka ndeni na subasma na privé bozalaka ndenge nini ata na privé bozalaka na problème eza ya ndako na bino bobombaka mi bozo kobimisa motakala ya ndako ya baninga. Esprit nini bozalaka nango, esprit nini enimaka bino ememaka bino bofinga mutu ti bozo yoka soni te ata na bandako na bino siposa bozalaka impoli bo respecte parents na bino te mais respecte star ya mboka ya batu, respecte ye, respecte papa ya batu, papa ya bana, respecte na bino respect wana ezalaka te. Sikoyo deja babandi kowanga na ye kisi njoka bo banana kowanga na ye siko nanu te nanu asambi te pe nanu apesi explication te boko tombola ye tina suka parce que eria afinga ka bobetelaka ye maboko botombolaka ye. Géraldine kende lisusu mata lisusu ozo kende bien bozo pesa ye ba matière ceci nyos oye alobaka bobengaka matière bino bat bopesaka ye parce que ye azali congolais te ye azali congolais ya ngambo mutu aloba te ke non wana ezali en ozo lobela non eza question en te ezali makambo réel parce que bayaka bazo kota biso lokola balobi ke nani eloko ezokota na kati ya likolo bakoti pe bafandi bazoloba makambo mboka na biso ndike baza Congolais ya RDC ya solo or ke bango mayeka boli biso ndenge bolobaka pe ke tozalaka mboka moko atuka bokosaka toza mboka moko te. Congo Brazzaville so ezalaki Congo RDC balingo bapesa ngo ke Congo RDC Congo Brazzaville eza yango moko eza même kombo balinga bapesa du fait que bapesa Congo Brazzaville bapesa biso Congo Kinshasa RDC eza des pays différents mai pe kaboli biso bato so ezalaki mboka moko balinga ba diriger mboka wana même président. Alors du fait que ça des présidents biso plutôt zana ya biso donc ça tout à fait différent bo sangisa te bo sangisa boye yango bozo mona ke bato mabe baye ko fanda na kati ya mboka na biso ba Rwanda baye ko fanda na biso ba koti biso tina kati ya mikwa ba lingi biso bazo bon bandeko na biso tongo poka butu moy tozo kolela chaque fois bandeko na biso bato lela à cause na bino ya ko sangisa tozali mboka moko tozali bandeko non toza bandeko te toza bandeko te tozaka bato bakalingala yango wana me toza bandeko te biso toza na culture na biso bango pe baza na ba culture na bango toza même culture moko te eza nde bongo bolobaka eloko soki eza rouge bopesa ngo couleur rouge soki ezali noir bopesa pe couleur noir bosalaka semblant te eloko asambla yango ta ndenge ezosala mboka na biso. Donc Géraldine doit payer na ba onyos ba lobaki ba finga ki basala ki franchement kofi bolanda bango tina ti mama si soki oza wana pe ucheka liboko osala kayo pe passe ba finga kayo pe osali eloko te ba finga ka bolanda ba oyo nyonso ba finga ka po ete ya bango ke na réseaux sociaux kote ka pe ezalaka na réseaux sociaux so on dit pe millionnaire na biloko na yo ozo sala na analyse na yo bien ozo sala oko bakotala yo pe oko zwambongo bakende bongo po esila na kati ya réseaux sociaux parce que ma finga eleke belé respect za la kasuste bozo yeba te mama zanani papa zanani mwana zanani donc ba yaka kaka na ma finga na baki impolitesse bazalaka nango ba yeko bimisa kanda wana kaka na kati ya réseaux sociaux ezalaka bien te siko ebanda kote ya bango bongo parce que réseaux sociaux et comme calme ba comme ko sala nde ba émission ba analyse ya malamu
mais mikolo batalaka ekozala bien. Géraldine okosilisango, okosilisango. Elingo lo bateke eza bartise bandeko na biso mosusu bapesaka yo balobi biso kekende kofinga ezali sentiment na yo bapesaka yo meme ata enero te eloko moko te obimi kaka obandi kofinga artiste mosusu mpona honneur ya artiste mosusu. Pourquoi? Yo oza na yo mpe congolaise te. Soki ozalaki mpe congolaise na biso sava oza na yo mpe congolaise ya RDC te. Pourquoi ozo kofinga bastar ya mboka mosusu mpona nini? Ya bino kuna iso yo mwana ba congolaise bakipaka daba makambo na bino te. Biso ba congolais ya RDC to kipaka kutu ya bino kutu même pas. Muto aloba te ke wana eza zo lobela obi ezali tozoka non. Eza makambo ya solo bo pesaka eloko na loko kombo nango. Ndenge Nzambe akelaki ya pesi batu minoko na bango. Saint-Esprit ekitaki batu na batu bakomi koloba minoko yango ebimaki ekaboli batu na batu baza na minoko na bango. Même na Congo toza biso bango ba congolais à RDC mais batu na batu pourquoi bazalaka na minoko na bango bayanzi bazali baluba bazali bangongo bazali babunda bazali bikolo toza nango ebele mek toza ba congolais. Pourquoi Nzambe muta pesa kabiso mutu na mutu siko bango pe kuna bazana ya bango siko bosanga saka pona nini alors bino bosepelaka bazo finga mandeko na biso bongo bino bozo sepela nango. En tout cas Koffi Olomide très bien mema bango vraiment likolo po bazala na reso bayeba ke non ato otikali na mikolo mike Nzambe muta pesa ka mikolo oza na yo nano ti ba 120 toza wana to monaka yo wana to tikali kaka na yo moko otikala wanda ozali ya bango te bango bakende kotala pe ya bango kuna bakende kofinga ya bango kuna ya biso batika wana ezalaka mabende ya biso nde bakende kosangana bakoti na bango betranger bazofinga bandeko na biso te. Biso malamu tokotika te toza na problème na biso moto azotake bandeko na biso totiki problème na biso totake bango kuna bongo bien. Tomonaki awa Chantal Bola amembaka likolo ye moko alembaki akitisi minduki parce que akoka kite oui azo kota makamba batak ba congolais ya na sentiment. En tout cas nazotela bino moi bojo mukebo yoka avocat ya Koffi ndenge azoloba mpona ba injure public oyo ya mwana mwasi oyo Géraldine abando finga Koffi Olomide boyoka ngo natela bino mwandambo ya audio bolanda ngo na bokebi nyonso ekosala biso bien. Géraldine osilisa ngo pe soki osalaka ye soki oliaka pe social mama oyo bazomema ona word boye likolo boye Koffi o azokende musika mama okosukela wapi yoke mobali ngo obalaki soki mundele soki mundibwe soki asalaka na poste monaki Chantal Bola asalaka soki na poste ba courrier toyebi te mbonga ba courrier boluka kopesaka yango ba avocat parce que ekosuka awa te ekosuka awa te parce que bolekisi po ete ya bino ba omsu baleki bana mike bazoko yana nsima mpona kosala makambo na bango bamona ke non bato babandaka liboso bakendaka boye tala place basukaka oui mpona kokorige masse mpona kokorige bana mike baya na respect bayeba ke non tosala eloko na biso na ndenge ya bien toya na mafinga te parce que ata olobi na mafinga te ata 10 personnes batali yo ndenge batalaka Noëlla est-ce que eza problème? Soki oyi kosala na liste na yo calme okay est-ce que eza problème malamu kaka oya kofinga ezolakisa identité origine place outi cela veut dire ezala kaka mbutu mwete kofinga c'est ça ezolakisa identité na bino eza eloko kokamwa te mais botala pe na moto yango boya kosalela identité na bino ba sans respect wana ya benjire. En tout cas oteyama nakanisi pongi na miso ezoya susu te ozoko ba vidéo déjà aussi olongoli ata olongoli mama ava batindela wali makambo boye bima boye basi balongola ba vidéo kala yo olongoli pourquoi tika na yo bato batalaka na bango bapesaka yo ata ba conseil ba consoler yo na bato bazo soutenir yo balobaka loba Géraldine finga ba soutenir yo bien bana mama bozela na tela bino boyoka avocat ya Koffi Olomide legendre na biso totikali na ebotika ya fanda kuna mobali ya bato mama si likolo bolanda de M. Koffi Olomide,
légende de la musique africaine reconnue dans le monde entier. Je m'adresse à la personne qui se fait appeler Géraldine sur les réseaux sociaux. Madame, vous avez publiquement sali l'honneur de mon client en l'accusant d'avoir une relation incestueuse avec sa fille Didi. Vos propos sont insupportables et inadmissibles. Ils ont profondément blessé mon client et choqué son public partout dans le monde. Pour cette raison, je viens de déposer ici au tribunal judiciaire de Paris une plainte à votre encontre du chef de diffamation publique envers M. Koffi Olomide. Je ferai tout pour que cette procédure pénale aille à son terme, pour que vous soyez jugé et condamné le plus sévèrement possible par un tribunal correctionnel et que l'honneur de mon client soit rétabli. D'ici là, je ne peux que vous suggérer, madame, de présenter publiquement des excuses à mon client. Je vous donne rendez-vous, madame, devant le tribunal correctionnel et je me tiens à la disposition de votre avocat. Mama Géraldine oza kote nini osuki wapi po ozokende wapi toloba nini ke kisi ya batongole esali en tout cas bosimba kabisika okoko simba te esika musoko kosimba boyo moni musapi ekangami yo penza liboko na elongi na nzoto ekangami na kati uo mama bolapa basentima o bozalaka nango boyaka nango botondisi ba 10,000 na life olobi ke ngai awa bato batondi life ango kotala ba TikTok ango bafuta bino combien ata bafuta ba millions so ba millions wana bomba ango bien ke nango na tribunal bien pesa ango déjà avocat bien kende koloba bien ke na finga ki epo na cause boye na finga ki epo na mona ka ye na sepelaka na ye tendenga yaka na musique na wana betaka kende ko pesa explication siko soko sepelaka na ye te ata musique ango abetaka ye sepelisa yo ko longola miso na ote obie soko moni Koffi aleki na kata chaîne na yo obie na kata télévision na yo mais passer leka na yo sikoyo pesa explication bien banda ko bongisa bien mama na ngana kanisi makambo makolo ekomi kilo na ebite Géraldine bisiko ozali bongama oyo ofingi azali tata mukolo 70 ans asa tata mukolo asa na bana na ye azo mériter respect ata asalaka makambo na ye mabe etali aza star bastar nyonso basalaka mabe bastar nyonso basalaka n'importe quoi botika bango moko l'État ajijaka bango na ndenge na bango ke bino nde biloko oyo bozoya koluka soki vi pe bolukaka na kati ya réseaux sociaux soki matala na boyebana boya ko juger moto lokola Koffi mama silisa ngo lolengo bandaki pe lolengo ko silisa heyo déjà to suto moni déjà avocat n'habite soto aux avocat déjà to suto moni déjà kisi njoka bani ko wanga na bayebi yote siko yo yaka na ko ya ko défendre kena yebi moto boy ngai musicien na nga boy ngai na défendre ka boy déjà bani ko boya yo mama nanu soso eleli nanu te déjà basi ba wangani yo bongo siko soso eleli ba osalo ndeni bakosalo ndenge nini Koffi akena likolo boye bakezo bavoka ya likolo bamema yo penza likolo kisa batogole esali mama botiaka tembe en plus esali kutu bien omoni oyo nyonso ezali o nyonso bimisaka monoko ndenge ofungolaka makasi wana ozo kofinga bandeko na biso bazo koboma tongo pokwa butu moi na este yo ofingi bango sampide oyebite ke ekweli Congo ba RDC ekokomela bino sikona bino bolobaka peke tozali mboka moko ya kofinga bandeko na biso bazo kolela tongo pokwa bazo kotia bango banzete bazo koboma bango moto azo kotala bazo boma ye azo ya koseka azo kofinga alo bino bakongoli ya bazoba bozo koloba ke noto za mboka moko na bango adi bofanda kunako moto azana peut-être azana motima te azo finga bato na haine bino bozo kokumise bozo loba kete toza mboka moko toza bakongole ni nango ekosaka bino mokusa ni nango esalaka bino toza mboka moko te soki tozaki mboka moko ko kofinga bandeko na biso ndenge bato bongo toza na pasi tozo kolela mais bien azo sepela azo finga bandeko na biso
afingi batongolais asengi pardon est-ce que afingaki bacongolais alelisaki bato ebele est-ce que asengaki bolimbisike bolimbisanga bacongolaise na ndenge nalobaki ke nafingi bamort na bino kuna nafingi mboka na bino kuna est-ce que asenga bolimbisi wana asenga te siko bino sentiment nini nango esalaka bino bolukaka bandeko bozala na bandeko te bolukaka bandeko boyamba biyamba Mobutu yamba biyamba ba Rwandais lelo basala biso nini tolelaka chaque fois ba 30 ba 32 ça tolelaka chaque jour pona buzoba na bino ba congolais po boyambaka na bato boko yamba te bozo ko yamba aza ndeko nanga aza muninga nanga soki bobota te bozana bandeko te boluka ba congolais musu ba boti baza ebele na kisa wana bana baza libanda bokende ko adopter bango bozwa bango baza ba congolais alors botika biyamba botika biloba loba Girardine aza congolaise te aza congolaise brazzavilloise aza congolaise ya RDC te aza mutamboka na biso te mawa awa eza te azo futa oya lonaki azo futa oya salaki azo futa na ye o abimisaki na se ya motema ya gratuitement bamona ye kaka alobaka asalaka boye afingaka wana monoko wana afungolaka ondike moto azobota mwana nanango alobaka sikoyo azongisango afuta ake na tribunal aloba apesa bargima na ye nini nango etindaka ye sentiment nini azalaka na point nini po afinga bongo mpona nini alelisi mwana bato Diddy Stone mpona nini mwana bato star na biso sala biso honneur na biso toza na ye moko moto azodefendre RDC soki akei na États-Unis na tapis rouge wana alekaka akoleka balobake moto na moto na drapeau na ye Diddy Stone drapeau akolekisango ezali drapeau ya RDC pourquoi bacongolaise bozalaka mitema mabe boye pourquoi bozalaka mitema makasi boye tina niveau moko moto akomona ke non na ndoki na congolaise mieux vaut nazwa ta satan nazwa ta ndoki ke congolaise parce que milinga na kate alelisa mwana bato azosala biso honneur star na biso donc Kofiaza star abimisi biso star na biso Diddy Stone ekita emata etali bango tata na mwana etali mutu mususu te siko individu moko boye mutu moko boye aya ko fingela bino ba star na bino ale bino bozawana po betela bango maboko bolandaka bango botela bino botela kaye ba lion botela kaye ba fleur kende na ye likolo siko likolo yango ba memie siko na world aluka kokita na world wana to mona to tala nanu boboye nanu te botika ye wana bokotela ye bokumisa ye lolenge bokumisaka ye en tout cas c'est Noela TV en tout cas nga kutu na sepeli makasi moto aloba teke nazo kosala émission na nga na non eza bongo na bino bosalaka ba commentaire ba profil ya lukuta donc boya ko commenter mikomela koma bino boko futa ngope ba faux compte boya ko loba n'importe quoi boya ko loba n'importe quoi te ezande bongo il faut ba meme bon likolo po ete ya ba l'autre là ba ko ya pena mafinga ba mona ke non awa na ko toucher awa na toucher te ba musicien na biso no so comme na caractère a bongo o kangisa bango bongo en tout cas ba ko zo leçon ba ko changer bomi mabango kaka bongo bartiste na biso bino nyonso bomi mabango bongo ba bazo finga ka bino bokangisa bango bongo po balapa ke mafinga eza mabe parce que ba ke mikonzi batalaka ba mikolo batalaka bana mike batalaka me bango wana se tali bango te voilà ezalaka bongo en tout cas c'est Noela TV bravo Diddy Stone so yo posa na kati mema bango na world boss en tout cas bomi mabango likolo bongo ekosala bien na komi na suka video na biso c'est Noela TV nyonso boza video na biso la famille ka ndenge ezalaka biso tozalaka na analyse mafinga awate awate analyse kaka analyse c'est tout to leka nzela en toi bota la video na biso ko like, ko partager, ko aimer et ko sala biso bien la Chine, la famille, on est là ensemble. Tout autant la makambo kaka na musika Girardine, abimsa yepe ba paquet. Donc Kofi ata balobi ba sengi ba 500,000 akobimisa ba paquet akitisi Girardine
mawa yo kozonga ka mboka na kanisi ba refule yo kozonga mboka parce que boyebi te makambo salaka zonga kaka mboka kende kosala kindumba na lokolo bomesa na kosala kindumba na bino na Brazzaville na bino kuna kende kosala ngo bien parce que yozo mérité te kozala na kati ya monde boyne ti Europe balobi ke ezalaka place ya kozwa éducation so yo rata éducation okezwa wapi keka na mboka na bino kuna na Brazzaville ke okumisa roga kuna ofinga ye soki bakotika yo esala yo bien mais awa nde okoleka susu te moto akoleka susu te po ekebisa bango ebangisa bahomme so bafungola mpe minoko bamonake bakumisaka bango babanda ofinga to mona bino susu boya kofinga wana na kanisi bolapi bokoti ndako bobima to mona bino susu esili pe te balobi esili te liste ezali long et populaire bokobima tokoyeba yango kaka après merci Géraldine babani na yo songa nzila liboko ekangami oyibaka okangami en tout cas nakomi na suka. Merci la famille, merci la Chine, merci bino nyonso. En tout cas, na pesi bino ba mbote, bisika nyonso bozwami, Galiana d'amour, mama Ana Tengo, loso na madesu, bino nyonso ba mbote, ba ida mokonzi. En tout cas, ba mbote, ba Galiana, en tout cas, nalingi bino mingi, je vous love pour l'amour de Dieu. Bon week-end. Merci, partagez, likez, s'abonner et que ça Noëlla TV bien makasi. Bye bye la famille. Au revoir.